na TV Total à la série on appelle mundele mo palati na mbalati sa soutien ba ngo moni ba mbandi ba moni ngo esprit et séduction peu rappel il y a des fois peu na WhatsApp Facebook bobe takala juste comme ça. Bonjour, bonsoir, lundi à Kinvray Top News, émission Nabino, Lelo, Tomeka Kosola concernant, et là, télé, René Mikolo, Bafi, Bazolata, Basenglé sans soutien, Babodi sans soutien, Barob. Donc, Tomeka Kotambu, c'est moi, Micro, Nabiso, Kotala, Kotuna, ba jeune fille, pourquoi, Bazolata, Basenglé sans soutien, bah body son soutien en tout cas biso torlobela on ponga moko na za jeune fille ya on a na mekano kusoa na ba jeune fille na yeba nanu raison toza jeune fille na biso tansi na biso so le kana awa tout na. Bonjour sœur. Bonjour. Caméra vraiment to moniteur na biso to moninga lati to sepeli ko na ye sœur ya ko ko biso pourquoi ba fille mikolo ba ko mikola ta ba Senglé son soutien, Babodi son soutien, il y a un style ou pour nous autre vent aux années. Style ou bon, ça bon, je pense que Bazaka a influencé par la télé. Style ou est vraiment la famille Kardashian. Dès na yebeli, Bakima, à la soutien te, à la tine encore là t'as influencé biso tellement que on est faible dans l'esprit, to copier. Voilà, ça on a biso lobby et ça. Style moko oyo batu bazolanda ngo na télé bamoniki mabetaki robe moko sans soutien abetaki moi lingerie moko ya pété ba corps iska libanda c'est un passé ligne ya kosika na monde wana et puis à côté nango voilà ça on a biso mususu ko avancer to so anaye. Bonjour ma chérie. Bonjour. Ma chérie, tu peux m'expliquer un peu et la télé zo René Mikolo yo ba fille bazolata ba senglé son soutien ba robe transparente à la tion son soutien zotambola na ye zo génété to comme na ba soirée sans soutien commis et bisabiso okoko lobani pour na ba comportement là. Moi personnellement dans les folie. Les folies kolata bilamba sans soutien pour esimba noté. Ezo bima vraiment salité. Kolata lamba bongo eza bien te. Vraiment na zomo nango eza folie kolata lamba sans soutien. Pour ezo bima non nous salité. Eza vraiment kitoko te. Copier nyonso ya bamindele copier nyonso eza elengite eza kitoko te vraiment na kosenga na ba sœur nyonso bazolata bilamba sans soutien batika un peu kolata bongo balata soutien pour soutien c'est pas important c'est abolata bongo ezo retenir quoi ba mabele etele matema bongo eza vraiment kitoko te. Et là teluana eza juste été pour na procédure mibali pour ba fille mususu ba jouer à la séduction alati bongo pour luka séduire mibali aluka attirer mibali bisanga no pour eza kindumba eza vraiment pour nous séduire mibali pour eza normal te yo ozaka mabele no tika ngo bongo etele matema bongo eza séduction bazo sango pour séduire mibali na vraiment zo lobeza pour nous séduire mibali. En tout cas pour na yo condamner et comportement na pesa luana na condamner yango vraiment yo za contre style wana na la tango na contre yango makasi. OK, merci beaucoup pour na vinayo. Voilà, on s'approche. Oui, bonjour Yaya. Bonjour. Oui, te côté sous na jeune sœur na biso ya komeka kopesa ba idée. Parce que on a pe ba jeune sœur boye, bazolata bongo malgré ba fort poitrine na bango mais bazolata bongo. Yango jeune sœur na biso ye ko expliquer biso te po na yo avis na yo eza nini na elate lwana. En tout cas, ils ont ma makasi. Atako tongo okota la style, tel pe poitrine na onan.
poitrine soki eza monene si ekue sikoyo olata ata mobala ngo mpe koninga o te séduction ngo ekosimba te il faut kokanga mabele na soutien ntango olati elamba okangi mabele na soutien obimi mwasi kitoko mpe moto akorespecte yo tandis que soki olati elamba eza bien te mabele libanda bakomona oka fille moko lâche oza faible bakokalifie yo mabe ata oza bongo te eza malamu te en tout cas basere so boosala ngo botika eza kitoko te ezosimba te. Ah ok, merci beaucoup Sœur Nabiso alobi et là te yuana eza mabe ata oza sœur moko oza respectueuse oza fille moko ya bonne famille à partir et là te yuana mbalomo mutako qualifié na arrosolo quoi une fille légère une fille de la rue voilà otika un peu et là te yuana tozo continuer na émission na biso. Bon, nga pe na mona nga idete. Ngai nataki na TV na mona ki Rihanna non. C'est le clip à la tisse soutien. Na kopote mondial, on m'a vu votre voilà ta soutien. Après la côté à la mode, na comme na mona ta soutien. Ah, donc yo okoti kaka la mode est-ce que mona ki Rihanna au moins Kim Kardashian sans soutien pour na yo pour au moins c'est normal au comme na ko ta soutien. Ibisanga au moins est-ce ozo mona ba désavantage té. Ba désavantage ezati na effet ya kotambola sans soutien. Bon, nga pona nga na mona eza normal eh. Olati na osengle mususu. Olati pe et il senga na pe msola taper soutien té. Donc pour na yo des avantages ezati. Donc pour les normal. Mais na ba kotuna balobi ba fio bazola taboué bazo séduire mibali. Ezo permettre ezo komatisa ya séduction. Yango wana ezo komema mibali na ko violer ba fille. Est-ce que na viol na Congo eza to na ya komata makasi. Donc fille ozo ko se promener sans soutien comme yo boy. Olobi po na inconvénient ezati mais ozo montate ezo mat viol. Ouais, bon là je comprends mais ngapi na yo kabatu msupu ya default mwana nzela ka ah tant tu n'as pas ça soutien pour prendre même si yo trouve normal mais normalement peut pas le besoin normal ti le protocole au col les capé place pour va garçon va vendre donc là dans na monde ko ba tiza ka séduction pourquoi les cas yo soutenir que olati boye po c'est dur mibali ye ngana lati na ngate ke na idée yoko c'est dur mibali ngana lati na nga parce que na monaki na TV Rihanna alata ki ngalati bango moni ba mbali ndi ba monango esprit ya séduction peu rappel il y a des fois na TV Total ba série on appelle mundele mo palati na yela mbalati sa soutien. Donc voilà pour yo effet ya kolata lamba sans soutien na makanisno vous en intention que c'est du mobilité mais ça juste que yo là si on pour monaki Rihanna la taki yango au monaki Kim Kardashian la taki après yo au moins ils ont mode adopter yango peu comme ici yango mode na yo c'est ça. Voilà, OK, merci. Boyoto yoka ndenge jeune sœur na biso lobi po na ye kolata yango eza na cadre de séduction té. Ya la takango juste pour monaki Rihanna Kim Kardashian la taki. Banzina biso boyoki tozo continuer ka kotambola koyoka kaka ba fi namoni ba awa voilà na omeka kosola ba bonjour oui yaya na awa la zone ngana tina yo concernant et la dernière ba fi balobi qui ne comme ngé sans soutien déjà à la top Kim Kardashian zola tango na mona ki Rihanna puno yo pona nga problème kolata bafio belatenio bafio bakomi olatela mikolo ngana moni eza problème ke lisusu amona so alati soutien e mosusu mpona étouffement yango aokoka mpena olata soutien mais tout ça fait concernant façon modèle à bilamba ou ebimi eza modèle mosusu ezolatama polata kozala l'aise po ebima bien propre il faut kozala na soutien te na mosusu mpe concernant nga nde namonaki eza mpe problème ya mosusu nde totalela na bamusike na biso oyo elekaka tv totala ndenge bamusicien na biso oyo bazolata bafille oyo ya bamusicien ndenge bazolata yango wana mpe naomona ndeti bajeune fille nde baokope
bon bajeni fille bazotandi bamusicien bazolata fille ya monike nge azokoka te ata soutien mpona yo moko nani mpona moni olati soutien mpona yo moko ozomona te ke eza propre te ou bien eza bien te mpona mœurs et puis ezoaugmente to wana ya viol na mboka eza na mosusu aolatango te mpona viol to mpona batya ekasoli ndeni mpona kosedula mosusu alatana ye kaka mpona ka simple alatana ye kaka façon ndenge elamba eza ndenge paolata mais lisusu mpe baolata yango mpona kosedulire ndenge na merci beaucoup nasepi na réponse na yo elobi misusu bazolata yango mpona eza style misusu bazolata mpona kosedu mibali te mais mingi batotuna ona nuyebisa biso mpona yo ekomi na basoirée sans soutien bafille balobata sans soutien elamba boye sans soutien yebisanga ya yo premièrement nano eza mabe mpo nini po biso toza baafricain tolingi kokopie oyo euti na occident or climat ya liboso eza tona badiférence baclimat on baza na climat mosusu biso eza na climat mosusu mais tolingi tokokopie nyonso oyo on balataka biso mpe tokomoalata bamers na biso tobungisa bavaleur na biso nyonso tobungisa koma kokopeka oyo extérieur certes nde kanzi na lobi ke no lisusu balatango mpo bakoka étouffement te bato baasthmatique bazali lisusu aza ne donc azali na tout le monde normal quoi akoki kolatane te akolatane soutien te eza normal mais mosusu soki alati te au moins que eza remarquable donc il faut comprendre que non alati na sens ya mabe na sens que bato batira attention vers ye mpo moto ekomi trop style ya mikolo esusenga miki ya singa mikie na sans soutien na pantalon moto alongwe nango mpe ake na oti mosika eza bien te totambola baparent baboti bazali batata bato bazali baoleka nzela bagene garçon bazali emoni to ya viol ezokonseka komonge na bango. Ok, merci toyokenda lobi ya lobi eza bien te bon oui tozokontinue na biso tomoni kantine biso awa bonjour, oui, donc nous avons Mikolo yo bafille bazolata basoutien te komi basoirée sans soutien fipo amona lati bien amonaki aza sexy kolata soutien te yo kokoloba nini mpona likambo oyo ekamwisa biso nyonso duchesse ezalaki boye te tokomprendre te makambo yango euti wapi majorité bafille bakobotambola sans soutien isemblerait ke soki Rihanna abetaki concert mo boye alataki soutien te bafille nyonso bayebi te ke wana aza star apus asalaki yango na scène mais bango bakomisa yango vie na bango ezodépleur na bato vraiment esepelisa biso te mwasi akomi humilie donc eloko wana esa biso mpasi na mona bajeune fille na biso bazotambola batolo libanda nga na kobenga yango tolo libanda parce que moto ntango alati soutien te alati ka polo ya pamba bodi ya pamba atambola yango na nzela motu nyonso aza fixe atala comment ceci anthropologie donc eya bien te yango tosenga na bajeune fille na biso topesa totombola mwasi congolaise topesa lokumu totika bizaleli ya bata libanda totika makambo bastar bazosala na basene na bango totika komema ngo na cité vraiment naosenga na bajeune fille na biso tozongela ndenge tozalaki tolata soutien mpo eza malamu eza kolore mwasi ezopesa mwasi lokumu. Ah ok, merci beaucoup toyoki yo voilà tokomi na suka biso Kinvray Top News site na bino oyo bolakaka comme toujours lelo tobetaki masolo ya bafille sans soutien phénomène eza vraiment régner makasi na kati ya kini le jeune fille ne va plus mettre de soutien pour eux c'est à la mode Rihanna a fait ça Kim Kardashian a fait ça et raison pour laquelle le prix c'est dans le truc en tout cas pour nous on est contre ça raison pour laquelle on a essayé un peu de faire parler sur ça notamment ici micro baladeur boyoki ba jeune fille ndenge balobi les autres sont pour, les autres sont contre. Alors, merci pour soutenir toujours votre émission Kinvray Top News. Je suis en clin d'œil à mon confrère Dani. Aujourd'hui, il n'était pas là, Lelo. Atika Kinga Mokona Sala, l'émission Nangaï. C'était un réel plaisir de présenter cette émission.
Je salue aussi ma grande sœur, notre chef, Tantine Bassi, place aux Ali Pounan à Londres. Je te fais des bisous, je t'aime beaucoup. Je salue ma maman, à toutes les filles et toutes les jeunes filles qui essaieront de suivre cette émission. Bayaya, Boyoka, Badou de Bino Bassi, Balobi, Bapessi Bino conseil, là ta soutien. Même si c'est à la mode, même s'il y a un monde de mon réseau, pour vous, ça existe, les garçons. C'est pas seulement ça. Sans soutien, t'es de mon réseau, dans mon balade. Au contraire, sans soutien, t'es écouté dans mon balade assez éloigné. Parce qu'un homme sérieux, un homme qui a posé à bas la moitié, à cause de son soutien, à Rolinga Motti, à son soutien. À la soutien, là, c'est la manière à sa propre. Merci, on se voit à la prochaine. Bye.